ba ranking suite na ba bengi mitema mabe. Il y a un certain chroniqueur a commis politicien. Lelo vraiment les pas occasion à bien to rappeler pe na chroniqueur wana nazoboa autant a kombo na epo ako ya kozwa succès. Chroniqueur wana c'est monsieur Jacques Ndala abandara d'émission comme analyste culturel na son doré ya Laura Tendance na Mirador. Le monsieur Martin Fayoulou azalaki o wabengi azalaka pire vieux ya Fali abwaka ekutu ayebana po na libanga ya Fali. Martin Fayoulou Fadel House. Toboyaka ba musicien ba beta parce que il n'y a que distraction na mitu ya ba congolais po to alaki na o ba bengi combat moko ya ko se débarrasser na Kabila. Maintenant Kabila est parti, je ne vois pas pourquoi Togo continuer qu'on maintenir mesure wana vis-à-vis yaba musicien na biso. Peut-être à travers concert wana Mutema Nzambe peko tout a fallu azupo babengi 10% 15% yaba recette ya concert wana pour na ko assister quelques bateaux bazana baka na niveau ya Beni. Culture ezao babengi richesse neti coltan neti uranium dans ce beau développement bien net na ba Afrique ba kota ba Sénégal so beau développer culture na bien beaucoup qui peut se retrouver. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambona nga bien ya ona préféré na sala nga vio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa.
Bantu balanti à nouvelle tendance, boye malamu na nouvelle tendance, na tout le monde de bete boza vraiment ebelé, les bossa batando ikena bino pona ko landa émission na bino et pas wapi awa na nouvelle tendance tozala kawana pona ko sepelisa bino pona ko sala esengo na bino pe pona ko sala esengo ya baye balinga kana bango biso te mais boza peka ta otala biso. Merci beaucoup. Ya ko bete boza ebelé, les bossa batando ikena bino tikato pesa merci beaucoup. Peto pesa mboti na ya Janice sita Oazola d'habitude depuis plus. Merci beaucoup à toi. Il y a Janice, sponsor officiel. Il y a nouvelle tendance na yonde makapo kenda kamala. Merci beaucoup à Joe les parrains. Merci beaucoup à Joe Shongani et Motomoko bien des prix France. Merci beaucoup à toi. Pourquoi pas na Yado Ndomba, Yado les parrains Ndomba. Merci beaucoup à toi depuis France Moninga. Il y a Joe Shongani Moninga, il y a Polé Chalet Rassembleur. Dans la caravane Bandal, il y a Solobana Bandal Nyoso le 11 avril. Rendez-vous à ce moment na Paris et puis na Bandal tout. Baosanga na pona rosala honneur ya commune na bango. Merci beaucoup na Joshua Ngani oya zalaki wana toujours pour en sa biso confiance tous à la paix moko ya balobeli ya grand événement oya sala mana Bandal. Judith Ndomba Zawana, Tatiana Azawana, merci beaucoup. Naya Jo Shongani et Motomoro bien oya pesi biso sous opportunité les lots de sous juste une dombas na émission na biso to kiti les lots de sous na limité le quoi limité ne pas wapi toye koyoka mwana mboka na kombo ya fils mukoko oyo azape koloba lelo par rapport ya likambo etali ende kona biso fali pupa oyo fallait abeta na salle ya monene kuna na France na Paris et pas wapi bato sous baza kondima et pas sous bato baza ko boya to mona kipe et moko ya bande kona biso lisusu moko ya kulutu na biso yepe a telemaki pona kolobela par rapport ya mai oyo eza koleka pona fali pupa ba misusu balingi abeta ba misusu baza ko boya ba combattant tozo ko baza ko boya fali abeta ba combattant misusu baza ko linga tozo ko yeba te pourquoi baza ko boya pourquoi pe balingi te fali abeta ezalaki liboso o parce que mboka eza malamu te mboka zotambola malamu te kabila zawana bona boye maintenant kabila te c'est fachi mutazawana mais tozomona kaka ba comportement ngo eza koko bakaka yango lelo mwana mboka en fils mukoko abengisi biso lelo to ya koyoka ye nini alingi aloba par rapport ya mwana mboka fali pupa oya sala ka honneur ya mboka na biso il fallait abeta na Paris. Mais moi mbilinga ezana ntoka oyo fils mukoko akoloba po na yango c'est parti avec fils mukoko ndio tokutana na sima ya koloba ya mwana mboka. C'est parti Jordan Pan. Comme j'ai l'habitude de vous appeler de la presse de la liberté, na bengi bino lelo poto to solo lao ba bengi clôture, c'est-à-dire bato ebeye baokamwa gardien du temple abengi bato mpo basola makambo ya culture makambo ya musique. Ok, même politique tosalaka eza oyo babengi politique eza la gestion de la cité. Dans la cité il y a ce qu'on appelle la culture. Culture eza oyo babengi richesse neti coltan neti uranium. Donc, si vous développez bien dans l'Afrique, au Sénégal, si vous développez la culture bien, beaucoup qui peuvent se retrouver. Si vous développez la culture bien dans la Côte d'Ivoire, beaucoup qui peuvent se retrouver. Si vous développez la culture bien dans le niveau de Nigeria, cinéma, beaucoup qui peuvent se retrouver. Mais les autres, est beaucoup plus kolobela. Concert, il y a Messieurs Fali Pupa, au Ngana Mingi Anelka. Concert est prévu le 28, si je ne m'abuse pas. Azolinga Abeta, à niveau il y a Europe. Concert en haut, ils ont voix, il y a quelques individus. Bazo s'est levé pour balobake fali azana droit ya kobetate tant que gardien du temple lelo na surtout koyeb sabatu. Dans la vie il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour combattre,
il y a un temps pour construire. Il y a un temps aussi pour se divestir. Donc, il y a aussi un temps pour plaire. Concert, il a fallu, ils sont incompatibles. Now, babengi, ba problème, il y a bénité, tout ba problème, il y a est. Ceux qui n'ont pas sont incompatibles, n'a ligne tout simplement que le concert, il a fallu, et le but est qu'il fallait, azan et sengo ya malheur à batwa béni. Peut-être à travers concert wana mouté manzambe peko tout a fallu azupio babengi 10% 15% ya ba recette ya concert wana pour na ko assister quelques bateaux bazana baka na niveau ya beni mouté manzambe po asala pe fondation mo boto monaki concert wana ezio babengi récupération ya ba fanatique politique bato babosani ke le monsieur Martin Fayoulou azala ki wabengi azalaka pire vieil ya fali abwaga ekutu ayebana po na libanga ya fali Martin Fayoulou Fadel House fali nda sala ke batu bayeba Fayoulou lelo babosani suite na o babengi ba ranking suite na o babengi mitema mabe. Il y a un certain chroniqueur, a commis politicien, il est là vraiment, ils ont pas occasion à bien te rappeler pe na chroniqueur wana, nazo boa autant à combo na epo, à ko ya kozwa succès. Chroniqueur wana, c'est monsieur Jacquin Dala, a bandara d'émission comme analyste culturel na son doré ya Laura Tendance na Mirador azalaka na chaîne Money Banzondo TV ba canal Fitir a komi koya na son doré comme analyste et après ayeko botola émission ya mwana mwasi ya batu Laura Tendance ba eko kende na aventure o babengi soki ndula war lelo et comment va venir que sans suite projet moro boy ba sala ki ango kaka natina ke bala ki sabatu bakoki les messieurs en question azaba Jean ya bato baloba mbisi alandaka place ma etolak lelo akomi politicien apesa vraiment batu pe mot d'ordre ba yokai ezama wa mingi apesa mot d'ordre ba yokai. Le 25 jour au Rossi à Koufaka. Tozalaka na manifestation ya Rossi na olongola pe na hotel ma quelques minutes pour na Rossi. C'est le jour que Rossi à Koufaka. Les messieurs wana les chroniqueurs azalaka na manifestation ya Rossi. Tokoma kaka vero babengi triomphal. Na kati ya marche l'air banda abanda sa makelele trop mais l'air ba soda ba betika gaz mais ça comment ba bengi gibier mboloko mbango abanda nzela sayo il n'est même pas combattant mais là comme on a courage ya opesa batu o ba bengi mot d'ordre que fallait abetate. Hier il était chroniqueur de musique, c'est-à-dire il soutenait l'art. Bishima, peuple congolais azabeni, na ministère ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bana Poto, bana France, bana États-Unis, bana Amérique, bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obalaka te, obotaka te, ovanda na poto, otambolaka te makolo pasi, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakis. Ozwaka solution te, oza kitoko, ozwaka libala te, mwasi kitoko, ozwaka kobota te,
oza mwasi kitoko ozwaka mobali otanga classe licencié ozwaka jamais musala olalaka na poto nolota koza na Congo okota libala ozwaka bazemba zemi nyonso esilungwaka ozwaka bazemba obotaka bamorne oza mwasi kitoko sima munene me mibali ya bien bayaka te omela babakabaka bakisi ya sima mibali bayaka te botuto elata yo Luka le prophète Ézéchiel l'homme de Bishima na 081 61 96 772 na lobi 00243 81 61 96 772 benga asakola pona yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo po bonga te Bishima. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Toboyaka ba musicien ba beta parce que il n'a que distraction na mitu ya ba congolais po to alaki na o ba bengi komba moko ya ko se débarrasser na Kabila. Maintenant Kabila est parti, je ne vois pas pourquoi Togo continuer qu'on maintenir mesure wana vis-à-vis ya ba musicien na biso. Mesure tozwaka vis-à-vis ya ba musicien na biso et ça la pe o ba bengi choc na critique na biso lelo ba couper décaler bima ba ivoirien bazwa le dessus sur biso. C'est-à-dire le moment est venu où nous devons maintenant relancer o ba bengi musique na biso ya ndombolo ya rumba. Donc fali akobeta mutu abangisa mutu te ba vrai combattant bozala wana po bo sécuriser abeta. C'est aussi une occasion pour vous ya ko feto ba bengi nouveau pouvoir oyo tozui avec Fati Beton. Et ça pour occasion on a bo fetango te na cadre ndoule. Et ça la mape moi kala ba mon appel ba teni ba réunion ya 2020. Et ça occasion. Mais concert il a fallu oyo récite nango ezali récite ezali il faut fallu à dédier yango na ba musicien nyonso récite concert a fallu oyo eza ya Koffi Olomide ya Weranson ya Jiben Piana ya Fabrigaz ya ba musicien tout na kobosana donc eza ba maman récite ya concert oyo ya fallu ya lelo et sengi eza dédié na musicien tout mutema mabe ezalate de côté fali pe qu'il lui est pas au babengi triomphalisme na otigoloba motema nzambe tout a fallu pour concert et ko réussir déjà 15% et kende na o babengi humanitaire pour na bato abeni. C'est étonnant na mutu mo asila kala na sundama et suéde un certain monsieur Boketu le kola sila akoma mutema mabe azoloba pe ke fali na kama alem Boketu apesa ba mot d'ordre batumsu bayo kake yo boza combattant oyebi koza diaspora oyebi ke olataka ba rayon ya solo ya 2023 oyebi ke oza combattant oza no combattant bate zala na concert mutu abangisa muninga te et à part ça le moment est venu pour interpeller le ministre de la Culture. Ça doit finir na pouvoir na biso que ba musicien ba sala ga o ba bengi action en solo. To mona na ba Sénégal soki Youssundou akoko beta okomona ba komi ministère de la Culture. Ya bango to ya coopération internationale. Et ko senga vraiment que prochainement soki musicien parce que mamba boye et pose à la tête et ko senga prochainement soki musicien linga ke ko beta ministre de la Culture a komeli ministre de la Culture ya mboka o misa ke beta neti ya Belgique, France, Angleterre soka komeli et ko koma ba bengi affaire état et tant que gardien du temple le fait que Fali abandi c'est une bonne chose. Le gouvernement Fati doit aussi s'impliquer dans makambo à organiser le comment va bengi une semaine de la culture ou de la musique congolaise. Oh ba Fabrigaz ba tutu ba kobeta mais pendant une semaine et salama série tablé à Betara na Zénith Olympia ça a pris et ça a une semaine yaé naé pour redémarrer. Le gouvernement doit investir
soki pe fatia ke concert ana na ouverture pe na fermeture ekozala kitoko. Donc tosali point de vue point de presse pour demander aux gens d'être nombreux, pour demander aux gens tolanda ba fanatique te tolanda ba rêveur politique te. Fayulu akenda kosenga libange et pas fali. Lelo Fayulu akomotinda batu baloba na batu ke fali abeta te ete ya epe fali quand même. Dans le premier ça fali asala Fayulu marketing bayebaka ete na mboko. Lera abwaka na nzembunde batu bayeba Fayulu. Lelo bolingi bo sape pour na ba raison o etali bino. Dans tolobi na batu ke concert wane kobeta tout combattant o aza na niveau diaspora bozala wana pona rocha mwana mboka fali pour panel kamaboko abeta. Soka beti ekozala o babengi lokumu ya ba vienne nyonso o baza ba jibien pia na ba kofi ba we ranson ekozala lokumu pe ekozala redémarrage ya musique na biso poto contrecarrer bato ba couper décaler wana o ba comment ko dominer sur biso. Ebele boya loba politicien non, la politique culture est important, ce que ça est important mais ba ça est là au ministère mobimbate. Donc tozui moment parce que to sentir pas ministre de la culture moi silence mo boye au moment où un groupe des aventuriers des fanatiques bazo menacer moi na mboka fali. C'est pour ça que lever ton poteau ça la mobilisation, il y a mobilisation pour na makambo. Et je profite de cette occasion na cadre ya babengi sensibilisation ya campagne au nazo initié il y a dans quelques jours na loba et rata dans quelques jours na osala na Katanga na cadre au babengi campagne prenez-vous en charge. Kokende kosala conscientisation ya peuple pour peuple atelema azala impliqué na ndenge makambo mboka peuple azela te basalela peuple a dénoncé batutu oyo bazolinga baya na babitidi ancien régime. Donc na ozala na Katanga dans un avenir proche. Donc numéro nanga ya contact eza plus 243 85 0 84 65 55 plus 243 85 0 84 65 55 na ebisi bino bosepeli na tondeli bino bosepeli bolamu na concert ya fali boza d'esclave batute makambu wana ya mbago totiakango po tozala concentré na départ à Kabila sakei na minute eza babengi nouveau pouvoir ya Fati. Il faut tout démarrer ba membre nyonso ya corps, c'est-à-dire économique, culture. Donc nyonso il faut tout démarrer en haut. Donc c'était ça communication en haut na sala lelo. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko balanda nouvelle tendance wana botu koyoka mwana mboka fils mukoko ndenge a répondre soit alobi pona ba combattant na biso ndenge pe alobi par rapport ya oyo lobaki kolutu na biso Jakinda la pona likambo etali fali ipupa boyoki ndenge fils mukoko alobi vraiment na mulai na yango lolenge nini alobi biso za commentaire ya kobakisa te bino moko boyoki ndenge nini fils mukoko alobi metoza ko senga kaka atuka botika mwana mboka fali pupa oaza ko sala honneur ya mboka na biso abeta s'il vous plaît abeta bamisusu bandimi te mais eloko nyoza ko sala ke bondima te kaka bino nyoso bosangana abeta kaka soki ya ko reprocher soit ya ko lobeza boko ki pe ko lobango sima ezaka toujours ko se honneur ya mboka na biso nde yango tina biso to linga ki boyo ka fils mukoko ndenge à répondre vraiment cette ndenge à lobby na oyo etali fali ipupa. Merci beaucoup ya ko bete bozaki et bele toza ko rappeler bino ka soirée humanitaire ya munene oyo rozana commune ya Bondalo bana bandal nyonso ya Paris ya bamboka tout sangani pona koluka ke commune na bango
ekende liboso commune na bango ezwa valeur ya makasi basangani bango eza pe bien so ba commune mususu pe esangani esali bongo tuka ekozala malamu mingi. Merci beaucoup ya kobeta bozaki ebele ya kolanda biso na nouvelle tendance na toni botondi epai wa bozalaki. Merci nde tokuta na bila mikolo mizali koya restez branchés sur nouvelle tendance régé branché aussi si Alain de TV tokuta na bino na mikolo mizali koya portez-vous bien et bye.